Bonjour, 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 Kapesas Kitchen. Et voilà, maman, Katika Pesa. Ça vit très tendre, na sabino ka bilangeza bien, vraiment bilangeza bien, bande kolanga. To comme bena na maman oyo to sa ba bilanga. Mais oyo, na zo sabino oyo ezali ndembi oyo to lona ka ne passé. Oyo to lona ka ne passé to buka ki yango ata 30 fois. Donc ce que loni ndembi, misisa ndembi o eboti okati likolo otiki wana ezo continuer kobota rivière yaki ekaokaki après dès to komika na spring hour na printemps ndembi na bambula ndenge ezo beta ebota. Je vous dis na ke na sima na kuta tala ndembi eboti botala ndembi na uti kobuka bandembi na sikoyo tala ndembi vitamine tala monene ndembi. Je vous dis bilangeza bien. Ndembi o na sombaka ndembi à $30, je me rappelle. Na sombaka à $30 pour permettre ngana lona. Mais je vous dis modèle na lié ndembi oyo na lié na lembi na so continuer toujours kolia ndembi oyo na sombaka na 2023. Vous imaginez? Eh ben de quoi Katika Pesa télévision. Je vous dis ndembi kala ndembi. Et ça tellement épelé, bilandeza vraiment kitoko. Bilandeza bien. Donc tu connais quand ndembi nanga, je dis tala ndembi eboti na désordre. Donc ndenge na buki wana ndenge na kati na ciseau na kotika yango mbula tango zo beta et ko continuer toujours en attendant to bongisa bilanga na biso pour to kwa kolona ba légumes ya biso ndenge na sarabino na moment il y a été tout sombre à légumes tout l'eau na bilanga na biso. J'espère que ce bokei na ba vidéo na biso précédent bon mona ke toza na bandembi toza na ba légumes au dessus de ça là déjà et voilà toujours continuer toujours kolia biloko oyo to somba depuis année passée na été année passée donc une année passée toujours continuer toujours kolia biloko wana. Surtout ndembi précisément ndembi parce que bandunde kaokaki blono se kaokaki toujours bandela suko sala na ola semne bilanga na biso tant pour bandela toujours ko ça bilanga na biso au bio mona ndenge biloko la biso ezaka. Voilà ndembi bozomona mona musika eza vraiment ebelé oyo kutu so na biki na kanga yango na ko kanga yango pe ata ba $60 parce que bateke la biso ndembi moko ya mukebo $3 na ko kanga donc ndembi muke mais botala bilanga ndenge ezolesa bilanga ezolesa ndeka na sabine bilanga ezolesa Kapesas Kitchen Katika Pesa télévision vous s'abonner massivement vous partager la vidéo na biso vous partager massivement en tout cas vous avez vous partager na ça tellement busy so na zuma temps na sali ba on ko ko sala aux l'essentiel et voilà des tiko na ko buka ba ndembi na bilanga mais la so tumba tabalanga ndi libanda na so tumba tabalibanda mais la monika na bi non na perdre et puis na pesa possibilité na ndembi nsusu eza wana ko bota et c'est comme ça et permettre na kata ba oyo na kati oyo vraiment je vous dis la déjà kitoko ata comme la hiver et ko kauka nango bien sûr mais tant que kozonga isusu na été tant bambule ko banda ndembi ko banda isusu ko bima et voilà ndembi to somba $30 depuis to continue toujours coller yango pendant na moment au biso to buka to lona ki wana to lia déjà à $30 ici là to lia toujours continuer coller. Vous comprenez aux ans mabele non na simanda kuna moi simana kitoko longola matiti wana matiti epesa yo côté ba pelouse epesa yo côté longola mo ba pelouse wana so ba grain lona mabele ya Amérique ezaka tellement kitoko ma Amérique ezala mabele toza ko kanzaka na Congo nde to na mabele kitoko États-Unis eza na mabele moko ya kitoko makasi et voilà bomoni awa eza sans fumer eza bio na bio eza naturel bien on moni kana uskobuka na ba fleur ba nini na ndo timo na wote mana zo kata na ba na ciseau izo kata na ba nziti ba nini ba fleur na pona ba nini na ba fleur je pense que c'est un beau ebele makasi te voilà to la moto suko ya moto kata moto kitoko et comme ça que to bolambela tala mabela Amérique elengi waaw mabela Amérique elengi bilangeza bien makolinga to kendo somba ka ndunda nyonso senga ba grain na Congo sala bilanga na yo ozala décider nga pesa bino ezali meilleur voilà na pesa bino ezali meilleur
vous s'abonnez, vous bon pour la vidéo, partout dans les connaissances. Katika pesa télévision, vous partagez, tout le monde à quoi vous partagez, ne fût-ce que des vidéos, kaka, des liens. Au Kaboula, tu as battu balai, au CP, le Kaboula, tu as battu balai, ainsi de suite. Pardon, je n'ai supplié, puis nous partager ma vidéo, dans le Kaboula, nous avons partagé même à 2 personnes, même à 3 personnes, selon possibilité à Moutouana, tant emploi du temps à Moutouana. Donc, vous partagez, vous allez free, vous partagez, vous s'abonnez, vous free. Vous partagez, vous s'abonnez, vous avez discuté, voilà, on a vu sur les étapes, il y a un Kapesa Kitchen, Kapesa Télévision, Kapesa Service Traiteur. Non, mais malbana qui est tout le monde, chaque jour, qui est sous tabac, non, ça vient sur vidéo, non, tout le monde, bien au moins, le dimanche, toujours tout le monde, voilà pour nous, c'est ça, voilà, qui toko, vous partagez la vidéo, maman, Kapesa Service Traiteur, allez, bisous. Bye bye. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.